Salut, bonjour, bonsoir. Balobi mbote na bino nyonso oyo bolandaka to mpe bolingaka chaîne na biso ya famille Libota News télévision. Balobi ba téléspectateur na biso bino oyo bolingaka biso oyo bolingaka vraiment ya moko ya bino communicatrice na bino na DG Yamba oyo ayaka kopesa bino bainformation ayaka kolobela vraiment oyo ezali bafilme na biso oyo ayaka vraiment kolobela baactualité ya Mama Belle-Vie et puis baactualité ya bacomédien mosusu dans le bon ou dans le mal. Vraiment merci beaucoup na attention na bino bopesaka biso ya kolanda biso ya kopartager ba vidéo ya commenter et surtout ya liker vraiment et ça la kabiso bien ça nous va droit au cœur. En tout cas la famille kaka ndenge bozomona balobi to na système ya opération le 29 mars balobi ekoinda vraiment quand nde bozomona na showbiz wana vraiment tozokoma vers la fin ya clôture ya ba ya nini na ba répétition na biso tozokoba na ba répétition tomoni wana vraiment ezali aida oyo auti Europe déjà bato bazokita bakiti déjà oyo bakendaki bayebi ki événement ezalaki alors babandi déjà kokita aida yaki directement à se diriger na showbiz pour na répétition na ye en tout cas la famille tolanda makambo ezoleka et puis on se retrouve après. Hey yeah! Depuis année ebandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya baartiste ya grande renommée oyo eyebana ezali showbiz yaka kovivre mpe kofete 7 ans ya Belle-Vie TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belle-Vie Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa osepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey keyo oui. Voilà la famille wana balobi jour J-3 je crois jour J-3 vraiment totikali na ba jour muke oyo tobandeki kopesela bino événement ya le 29 mars lelo mpe événement ngo ekomi vraiment ba jour etikali muke la famille en tout cas la famille ka nde nalobaka na bino ntango Belle-Vie azosala likambo na ye ezalaka toujours na bato bazalaka na toujours mpona koluka koempêche yango mpona koluka toujours kosala mabe kocreye lomo mpuke esimba te oyo biso famille Libota tozalaka te na ide wana te bato bazosala eloko na bango baoprépare bazoya kolobela yango biso toluka tocreye tosala mwa babiloko mo mpe toke koluka te na banzela nyonso baforme nyonso mpo tobebisa eloko wana
on n'a pas ces cœurs-là. Mais il y a des gens au bazar na cœur, wana, baza toujours bien préparé, je vous dis, famille Libota. Il y a toujours des complots où ils ont se préparer pour la journée wana. En tout cas, je vous dis, ils ont des tellement que bazui bisote na makambo etali ba billet to ba billet était comme sili alors bazo changer formule. Donc formule na bango eyaki na ndenge belé. Dans la minute bazo changer formule. Formule na bango ekomi ya mabe koleka bandiko nanga pour na koluka vraiment ko déstabiliser les mêmes jours il y a événement voire même ko arrêter ba tout makambo belé oh vraiment bazo luka basala auto décortiquer yango déjà to rêver bango déjà na ba campagne na bango to lobaki après événement to koya ko bimisa nyonso pour le moment to lingi vraiment distraction. Alors famille Libota, si vraiment vous êtes famille Libota, soutenons notre maman par la prière. Donc nyonso to zo bondela tozanga te kocha événement ona maboko ya Nzambe parce que biso to abana Nzambe na isa bino famille Libota isa bana Nzambe. Na famille Libota, il y a des gens qui prient, bah pour y a vraiment Nzambe à solo. Biso to bonde la ka. Vous comprenez? Alors, et là, qu'on y a ce la la vie, il faut t'associer à Nzambe. Belle vie est mon événement là associé à Nzambe. Pourquoi pas bisope t'associer à le quoi to lingi maman la biso. Donc tout attends moi tamu qui attend ne fût que seconde pour la bonde la pour la journée on a les 29. Je vous dis la famille Bitumbeza. Bitumba ezali to chanter quand to chanter te bitumba vraiment ezali alors to ko arrêter bitumba na par la prière s'il vous plaît la famille so bon menga vraiment de konabino na se permettre on la vidéo on a fait la vidéo oh vraiment on arrêter na boutou makasi je vous dis parce que biso les États-Unis to za air différent mais j'ai voulu quand même faire une vidéo pour na osolo na bandiko na biso pour que to meka kozwa likambo au sérieux to meka kobondela pour la journée wana to mona ka teke si déjà ba billet silité ba billet sili baso luka formule mususu na yebi si bino ngala si na yebi ya ba te bele peut te bi formule o baso luka o déjà to yoki o là to zui ba message alors to lingi vraiment ko pesa ngo en clarté to lingi mingi ka juste to kende na ba prière alors s'il vous plaît ceux qui vraiment osent attend ya ko bondi la joie ya ko bondi la pour la événement oyo et ko sala bien et ko sunga poutine si vraiment nous aimons belle vie de vrai to sala yango to landa kaka ba makele l'été ils ont les cassé les réseaux sociaux mais tous à péter na biso ya ko bondi la pour l'événement parce que ceux qui vont associer Nzambe na makamla bilo tout et qui ndara toujours liboso donc to mise à la sire na biso te meto associer Nzambe a accompagner biso na mukolo na les 29 nyonso eleka malamu ndenge elekaki na matanga ya papa Richard bango bakanisaki ndenge mosusu me Nzambe confondre bayina biso eleki malamu tosala ngo pe bongo kaka mpona les 29 vraiment eleka malamu tout se passe bien pour que tolo basu malamu après événement wana. En tout cas famille Libota on avance toujours na mikolo na biso totikali na 3 jours kaka ndi na lobby wana bomoni répétition déjà ezokoma na suka donc mikolo vraiment ils tous les jours ba répétition ils na showbiz parce que to comme la suka avant ba répétition qui quelque part pour ne pas citer l'endroit mais pour le moment vraiment la répétition est là parce que tu comme la fin en tout cas faut boyer ba salle bo ça tout bo répéter pour que nous soit à la bien bon moni aïda directement à Outi Europe directement à Kitty directement la showbiz parce que le moment où vraiment bazo vendre ça makambo je vous dis il y aura du lourd awa et ande makambo spectacle oh non mais salamate na monde batama boki non mais salamate to limité pe batute mais tozo au moins bato ya liboso bato ya yambonde balobaka oyo to affronter showbiz oyo na ba propre effort na biso moko bandeko nanga il y aura des surprises balobi il y aura des surprises ba wario balobi boya parce que bon moi apeka surprise fali pour par la case yaya makambo eza minene donc en tout cas tozala wana tomoni déjà photo na biso ya papa Patrick na fali pupa donc makambo eza minene donc ba surprise ezali ba surprise inattendu au bonde kozila te boko mona belve osala ba surprise ya makasi en tout cas mutuno sa ko sepela mutuno sa ko sepela na kati ya showbiz en tout cas bozala wana nombre tebi ke tozala nombre pour déjà ba billet déjà sili donc celle déjà et kozala
plan. Alors, tu sais, une discipline, tu sais, vraiment, nous sommes séparés les longo, tous séparés ensemble, tous allons vraiment trop, très joyeux dans mon colango. En tout cas, Nzambi Abat l'a accompagné pour que nous soyons eleka malamu. Alors, bravo à tous nos artistes, hein. Bravo na bino nyonso batu nyonso ba acteur ba actrice nyonso o ba accompagner ki biso bozala ki na pona ko sala ba promotion to moni pe mukanya sali promotion et en tout cas merci beaucoup na bino nyonso na bobo saki ne bande na bobo na suka en tout cas bo penser na ndeko na bino moko o bino comprendre que cette dame a eu comme sa culture na biso en tout cas nous devons la soutenir en tout cas bravo na bino nyonso mais ba o bazo comprendre ka te ba bazo cha jalousie bazo cha haine en tout cas etali bango biso to che bango à côté. Pour en réalité showbiz oyo ezi lomo fallait ba vraiment ba sangana bazona no ba makambo ya ba désordre tout qui ba ranki ba tchona mopandi parce que ici il s'agit ya ko matisa oyo ezali culture na biso alors tellement que mitema mabe déjà kota biso na mokili bato bana haine moko boya mabe akoki oboma pe mutu na cadre ka ya ba filme abomi pe mutu donc na cadre ka ya kowela ki star yango en tout cas c'est vraiment malheureux c'est vraiment triste alors ba comédie ba comprendre que non eloko belve asali eza mpona komatisa art na biso oyo basoutenir tobi bravo na bino en tout cas merci na bino nzambe apambola bino tokocontinue koremercier bino lisusu après événement en tout cas la famille natiki bino awa et puis on se retrouve à la prochaine vidéo.